merci. Merci Père de gloire. Merci le Dieu des armées. Merci le comparable de tout-puissant. Merci mon Seigneur, mon Sauveur. Papa wasala kama kama wasala wa o bisu ko ke imagine. Jambe ce qui fait la bouche le roi des rois, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Notre Père de sa grâce. Notre Père de sa la colère, sa bonté. Papa, voilà la merci mon Dieu. Merci mon Rédempteur. Merci mon Créateur. Merci pour l'avoir bien fait. Merci pour l'avoir fait. Merci pour tout Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour la bonne merci pour la merci pour la grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Nzambe abatili yo côté abatili yo eloko libota na yo alobi ete je protégerai au départ et si quand on est arrivé Nzambe abateli bana bakendaki kelasi Nzambe abateli papa mama Nzambe abateli libota na yo Nzambe abateli bituko esali na mboka bato Nzambe andimi kobatela yo Nzambe andimi kosala makambo nyonso ya bolamu alors esengi tozongisa lokumu epai ya Nzambe mpona bolamu alakisi na libota na biso pamba te alobi ete asali yo Moïse ya libota na yo soki libota na ezali kobila kino lelo ezali ete mpo ndimela Nzambe mokonzi ezali ete mpo se disposaka encore na liboso na Nzambe raison pour laquelle protection na Nzambe ezali kobakelema liboso na yo alobi ete l'ange de l'Éternel campe tout autour de ce qui les craint et pour les arrache au danger. Ce qui nous a combattre c'est parce que l'ange de l'Éternel a fallu que et le ce qui a abonné malade à l'omoli. A mon incident, que le bosso bande kodo, le bosso bana à l'omoli yango. Alors, rendons à l'Éternel de multiples actions de grâce. On a beau battre la mi a battre les bouchons, le béton, les bouchons mobimba. Na kombo na Yesu Kristo to bondeli alleluia bondela
Dieu qui est comme toi. Merci Jésus, merci Adonai, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci. Merci Mokele Kokamo, merci Libanga Natalo. Merci Mbavana Bana, merci Mobala Libala. Merci Ebandili Pesuka, Adonai Le Shaddai. Merci, 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 merci. Mukunja Bakonzo Bongwanite. Maranato Bongwanite. Yonde Nyonso na biso. Yonde Longa na biso. Yonde Bikamwa na biso. Yonde Mobala Libala. To compare na nani. Nzambe Abanzambe. To compare na nani. Ebandeli Pesuka. To compare na nani. Oza Nzambe. Yesu oza Nzambe nanga. Oza Elonga nanga. Oza Bikamwa nanga. Oza Mokonzi. Mokonzi abakonzi. Zwa lokumu Nzambe abanzambe. Zwa lokumu Nzambe abanzambe. Tozo tombola yo El Shaddai. 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 Tozo tombola yo lelo. Adonai tozo tombola yo. Tosangani poto tombola yo. Tosangani poto tombola yo. Tosangani poto yebiso koza malamu. Tosangani poto yebiso koza bolingo. Tosangani poto yebiso koza nyonso na biso. Oza elonga na biso. Zwa lokumu Nzambe. Zwa lokumu Nzambe. Zwa lokumu Nzambe. Nzambe abanzambe. Zwa lokumu mozalisi ya likolo na se. Zwa lokumu le roi des rois. Zwa lokumu le tout puissant. Tozo tombola yo. Tozo tombola yo na motema mobimba. Tozo tombola yo Yesu. Yonde nyonso. Yonde makasi.
yonde longa yonde nyonso yonde makasi yonde longa oza nzambe oza nzambe yesu aza nzambe mozalisi ya likolo na se aza bikamwa aza elonga abongwani te lelo lobi libela kotika na nzambe qui est comme lui qui est comme lui qui est comme lui papa moko te aza lokola yo Luka nzambe mususu aza te lokola ye nzambe oyo akela likolo na se ya liloba na ye nyonso oyo tozali komona se ya mokili to likolo ekelama se na liloba na ye ya pamba aza nzambe oyo aloba na eloko ezala na eloko nano etikala kozala te azali nzambe oyo abengaka mutu na kati ya bawei mpe azongiseli ye pema na bomoi aza nzambe oyo tokoki kokompare ata na makasi moko te ya moto moto abengaka eloko ezala te eye alors sala appel na nzambe na bomoi na yo sala appel na nzambe na kati ya libota na yo senga intervention na nzambe na bomoi na yo nzambe alobi ete ayaka na ngonga oyo eseneli puke abikisa bana na ye na makambo nyonso oyo wapi babelelaka nzambe na bango belela nzambe na bomoi na yo senga appel na nzambe senga osecour na nzambe na bomoi na yo na kati ya libota na yo senga assistance na nzambe na bomoi na yo fongola mikro na yo bondela na nzambe na kombo na yesu kristo tobondeli alleluya na kombo na yesu kristo na kombo na yesu kristo tozotombola nzambe ya banzambe na kombo na yesu kristo nazosala pele epa mokili ya kokama nazosala pele epe liki ya basantu nazosala pele epa maranata nzambe abongwanaka te lelo lobi libela na libela kotika na nzambe yende nyonso na ngai yende longa na ngai yende makasi na ngai yende bikamwa na ngai oza mokonzi nazobelela yo nkolo nazobelela yo elonga nazobelela nzamba bikamwa nazopusa yo pembeni na nga nkolo nazopusa yo nkolo nazopusa yo nkolo nazopusa yo nkolo oza nyonso mpo na ngai yesu oza nyonso mpo na ngai nzambe ya bikamwa mokausi mpinzoli olongoli soni nazobelela nzambe oyo nazobelela nzambe ya bomoi na ngai 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 papa nazobelela yo adonai nazobelela yo mokili ya kokamwa nazobelela yo bible elobi na ngai seigneur naluka yo ntango ozomimonisama adonai toluka yo ntango ozomimonisama mokeli toluka yo ntango ozomimonisama elonga nazoluka yo nkolo nazoluka yo elonga nazoluka yo mokonzi nazoluka le roi des rois nazoluka la man cache la man révélée le tout puissant nazoluka yo zwa lokumu nzambe ya banzambe zwa lokumu mpona mokolo ya lelo zwa lokumu mpona ndako na ngai zwa lokumu mpona bana na ngai zwa lokumu yesu mpona nyonso na ngai obongwani te adonai obongwani te shaddai obongwani te le tout puissant obongwani te le roi des rois zwa lokumu mpona bomo ya samuel zwa lokumu mpo toza nzambe zwa lokumu ebandeli mpe suka eza yo yesu zwa lokumu nzambe ya bikamwa au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nazotombola yo Yesu, na bomoi na nga, na bomoi ya bana na nga, na nyonso na nga, nazotombola yo Yesu. Nazotombola yo Yesu, nazotombola Yesu, nazotombola likolo na banzambe nyonso. Nazotombola likolo na banzambe nyonso. Nazotombola likolo na banzambe nyonso. Mosusu azali te Yesu.
azali te akotikala kozala te. Yo nde like ya bato, yo nde mopangusi mpinzoli, yo nde elonga, yo nde bikamwa. Adonai, nani aza lokola yo? Nani akoki kosala lokola yo? Tosangani nkolo mpo na yo, tosalika te esika oyo mpo na yo. Tosangani mpo na kotombola yo le roi de roi. Tosangani mpo na kotombola nzambe abenga biso. Tosangani mpo na kotombola nzambe ya délivrance. Tosangani mpo na kotombola nzambe ya makasi na biso. Tosangani mpo na kotombola nzambe elonga na biso. Oza nyonso mpo na biso. Adonai, oza nyonso mpo na biso. Adonai, oza nyonso mpo na biso. Zwa lokumu, zwa lokumu Yesu, zwa lokumu Yesu. Tombwamano likolo na banzambe nyonso. Tombwamano na mokolo na lelo. Tombwamana yo na pokwa lelo. Tombwamana yo na bomo nanga, na bomo ya ndaku ya bana nanga. Tombwama nzambe, zala likolo na nyonso. Ordonne nyonso nzambe. Oza nzambe, oza elonga, oza bikamwa. Na compare yo na nani? Ya personne comme toi. Yo nde makanisi nanga, yo nde nyonso nanga, yo nde elonga nanga, yo nde bikamwa nanga. Nzambe ya banzambe, zwa lokumu Yesu. Adonai soit béni. Maranatha soit béni. Le Tout-Puissant soit béni. Ebandeli pe suka nde eza yo nkosi na yuda. Ebandeli nde suka eza yo mokeli ya kokamwa. Ebandeli pe suka nde eza yo le roi de roi. Ebandeli pe suka eza yo le Tout-Puissant. Oza nzambe, oza nzambe, oza nzambe. Yesu aza nzambe, akotikala nzambe. Oza bikamwa, okotikala bikamwa. Moko te aza lokola yo, moko te akoki kosala lokola yo, moko te akoki kokokisa lokola yo. Je te compare à qui? Na compare yo na nani Yesu? Na compare yo na nani mokeli akokamwa? Tozo tombola yo nkolo, tozo tombola yo Seigneur. Moi et ma maison, nous te servirons, Seigneur. Moi et ma maison, nous te servirons, Jésus. Moi et ma maison, nous te servirons. Oza bikamwa na biso, oza elonga na biso, oza nyonso po na biso, oza nzambe na biso. Tikala nzambe, wumela nzambe, likolo na nyonso. Tikala nzambe, wumela nzambe, mokeli akokamwa. Tikala nzambe, wumela nzambe, le tout puissant. Tozo tombola yo. Yaya totomboli oyo. Totomboli mozalisi ya likolo na se. Mobateli malamu nde eza yo nkolo. Mobombi malamu nde eza yo nkolo. Bible biso ki obateli to kobatela kobatela pam. Mona biso na présence na yo nkolo. Mona biso na présence na yo Adonai. Toyo koluka yo nzambe. Toyo koluka yo nzambe ya banzambe. Toyo koluka nzambe ya banzambe. Toyo koluka nzambe ya banzambe. Lo saka ya mama. Lo bobo sheka ya basanta yama. Oza elonga nanga, oza bikamwa, oza mokonzi nanga, oza nyonso na ngai, oza kimia na ngai, mobali ya libala na ngai, nzambe na betelaka tolo, nzambe na tielaka motema. Papa Mosi loba mwa mbangu, loba makasi bato baza na TikTok babi ba oyoka te oloba na se. S'il te plaît. Ouais, loba poussa na pena pembe na micro na yo. Merci. Dans mon candidat à Psaume chapitre 28, dans le premier verset, et comment mon rocher ne reste pas sourd à ma voix. De peur que si tu te loignes sans me répondre, je ne sois à ceux qui descendent dans la faute. Cela veut dire quoi? David a zali kobona nzambe. Parce que David, si je comprends bien ce passage, parce que David aussi, des fois, a compris que des fois, il a senti c'est comme si Nzambe avait été. C'est pour cela, à l'objet, oh Éternel, à toi c'est à toi que j'écris. À toi que j'écris. C'est-à-dire, David a l'objet que Ezra Nzambe Kakayemunde Atom. Donc, David a dit que par là, je comprends que Nzambe Azoloba, que c'est à lui-même que on peut se mettre au muto wa pesengeli kolelela muto wa pesengeli kobondela ezalaka nzambe na biso pamba te yende azali rocher na biso c'est-à-dire yende azali banga na biso yende oyo wa pesengeli kotikela te kimia nzambe liboso na ye esengeli mingongo nyonso etombama liboso na nzambe
Et Seigneur, nous sommes pour que tout tombe dans Nzambe, pambate ezalaka na yemo konde owa pinzambe nde ayanoga mabondeli na biso. Alors bisika ezwami biso. Banda kotombola mongongo lelela Nzambe pona situation ya bomoi na yo. Banda kolela Nzambe pona situation oya oyo bisika oyo so diable azui possession ya bomoi na yo. Banda kolela Nzambe yebisa Nzambe Nzambe atika la surte liboso na yo. Nzambe atika la surte liboso ya libondeli na yo oza kobonde na pokwa lelo. Bondela na Nzambe yebisa Nzambe Nzambe na lola na beleli liboso na yo na kangi liboso na yo pona likambo ezali ko déranger pona libala pona bana pona malade pona nzela ya hôpital oyo efungwami bondela na Nzambe na kombo na Yesu Kristo kabondeli. Alleluya. Alléluia, 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 Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, le roi des rois. Adonai, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Adonai, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Zambwa kausaka pinzoli. Zambwa kausaka pinzoli. Yawe teko kitisa maya misuli boso ya mutete. Teko kitisa maya misuli boso na yo mukeli na nyosa. Teko kitisa maya misuli na biso epa ya mutete. Teko kitisa maya misuli epa ya yo mona kakati. Zambwa salaka operation ezanga cicatrice. Zambwa mona kakati. Zambwa yebe sika batuko teko zokisa manakati. Zambwa zoyeba bapense na biso. Oya yebi suki ya mote na biso. Zambwa komprena kaba difficulté na biso. Zambwa kobomba likambo na biso kobesa mopa ya mutite. Yende toye koluka.
Yende koluka, yende toye koluka, Zambia tolo na se, yende toye koluka, Zambia tolo na se, yende toye koluka, yende to talela, yende to luka, yende to talela, koza bakonzi, yende to luka, yende to talela, Zambia bakonzi, koza na bakonzi, yende to luka, yende to talela, Zambia banzambe, mpona Mungu, Adonai mon abisso, le roi des rois mon abisso, le tout-puissant mon abisso, Maranatha mon abisso, la présence na yo kolo, eko sopa mitema, la présence na yo Yesu, eko sopa mitema, la présence na yo elonga, eko sopa mitema, ozani oso Yesu pona biso, yonde longa na biso, kolo sokote mosusu azate, sokote nani lisusu kobeta atolo, elika na biso pana yo Yesu, elika na biso pana yo, 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 yonde nyonso. Merci Seigneur. Merci Jésus. Luka. Au nom de Jésus. Où la mort est le pouvoir de la langue. Cela veut dire quoi? Nyonso oyo wapi mutu alobaka na kati ya bomoi na ye, oyo nyonso oyo wapi mutu abimisaka apronosaka lokola langage na kati ya bomoi na ye, eza yango nde oyo wapi esakomplisaka na kati ya bomoi na ye. Okomona soki omoni mama mokolo swasi papa azali kolakela mwana na ye maloba ya mabe to maloba ya malamu, alobaka toujours na kati ya munoko, asalaka eloko mosusu te kaka na kati ya munoko nde oyo wapi pouvoir ezali lié na kati ya munoko. Alors na pokwa lelo ekomami ete ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu, elingi koloba ete nzambe lolenge azalaki na pouvoir ya kocréer mai, ya kocréer bangomba, ya kocréer likolo mpe na ntina kati ya langage. C'est-à-dire que le on a aussi la possibilité de créer aussi des choses par rapport à la langage d'Abicho. On a aussi autorité qui a commodé, on a aussi cette autorité de bénir aussi. Mais quand c'est une malobieté, nous connaissons la kilamutu mais kasi etambola nde bato. Alors na kati ya bibebu na yo banda koloba maloba malamu, banda ko déclarer likola vie na yo, banda ko déclarer pour na reste ba moya ane oyo yebisa na nzambe eloko oyo lingo mona na kati ya ane oyo na mois oyo tokoti ya sika na dernier mois ya décembre eloko oyo nini yo lingo mona bondela yango na konzima na kombo na Yesu Kristo tobondeli. Alléluia. Déclarer na yo Yesu Messia. Déclarer na yo Yesu Messia. Déclarer na yo Yesu Messia. Déclarer na yo Mokosi. Déclarer na yo Mokosi.
natondisama na molimo na yo nasambela na yo likolo na mikolo etikali na 2023 nga nakoti nzambe kolo namona nkembo na yo nalingi namona nkembo na yo nalingi namona nkembo na yo natondisama na molimo na yo natondisama na présence na yo Adonai remplir ngai Seigneur Maranatha remplir ngai likolo memanga na badimension nkolo memanga na badimension nzambe Adonai nasenga yo nini liboso na yo nyonso ekotikala na se na moi oui kolo eza bien kaka nazala mabe me ekotikala na se na moi nasengi makambo ya likolo nazosenga makambo ya likolo makambo ya likolo Yesu oyo makambo ekopesa ngai te nazosenga makambo ya likolo oyo ekokokuta kaka epai na yo yo kaka nde ozali na droit nzambe ya kotondisa mutu yo kaka nde ozali na droit nzambe ya kotondisa mutu ekipenga Jésus ekipenga Jésus ekipenga Jésus ekipenga Jésus ekipenga Jésus ekipenga Jésus tondisanga na molimo na yo tondisanga na molimo na yo nzambe tondisanga na molimo na yo Yesu makaba molimo nzambe makaba molimo nzambe natondisama spirituellement natondisama spirituellement natondisama physiquement natondisama remplir-moi natondisama nzambe alola natondisama Yesu natondisama Yesu esengwa koluka yo natondisama nkolo esengwa kosalela yo natondisama nzambe esengwa kobondola natondisama nzambe esengwa kolimbisa natondisama nzambe nakola sakayama tondisanga na nguya na yo naza na posa na yo makambo ya molimo elandanga makambo ya molimo elandanga makambo ya molimo elandanga nazala rempli au nom puissant de Jésus badimension ya likolo ya sete nzambe badimension ya likolo yo sakayama se kola sakayama elia babresa bondela maintenant bondela siko na nzambe loba na nzambe alobela yo loba na nzambe mulungu na ye ntango ekofungama ntango ekoloba nzambe alobela yo pamba te ekomami ete moto akobika kaka na lipa te na kwanga pe te kasi akobika na kati ya liloba na nzambe loba na nzambe alobela yo na kombo na Yesu Kristo tobondeli aleluya lobela ngai ya Adonai lobela ngai yawe nayoka yo nzambe ya bikamwa nayoka yo na pokwa lelo yawe nayoka yo na nzela mosali na yo nzambe nayoka yo fungola ngai mato ya molimo nzambe nayoka lolenge moto nyonso te yawe biyano nzambe na kati ya prédication yawe biyano na mituna na ngai mokonzi nayoka yo El Shaddai malobo epesaka kimia malobo echangeaka vi ya bato malobo elongolaka na se tondeli likolo esoyanda yakayama lobelanga na butwa lelo nkolo nayoka yo nzambe nayoka yo nkolo naza na soif ya koyoka yo Yesu lobelanga mokonzi akokamwa lobelanga nzambe tiakisi na bapota na ngai Seigneur tiakisi na bapota na ngai nkolo atako ekosuwa nzambe naza na kondimaka ekokausa bapota na ngai ekokausa bapota na ngai liloba na yo nde kisi ya bapota mitema liloba na yo nde solution liloba na yo nde nyonso na kombo na Yesu zala nyonso na biso olonga na biso totiki moma o na maboko lo nzambe totiki mosali o na maboko lo nzambe yawe tondisa ye na molimo na yo Seigneur oyo ekobima kati na ezala baesibile éternel ezala barema oyo ekoya kochange bomoi na biso ezala barema oyo ekoyeba kozongisa biso na nzela ezala barema oyo ekoya kofaire réfléchir Seigneur mitu na biso na kombo na Yesu na kombo na Yesu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ok. Pambeli nzambe na pokwa lelo. Topambeli nzambe na pokwa lelo. Pamba te aza nzambe oyo wapi apesaka biso makasi. Nzambe oyo asali ngolu ngai na yo tokutana toyokana susu bamingongo na pokwa lelo. Cela veut dire que aux gens appellent tu as la souffert de vie. Amen. Alors c'est quelque chose que
même aussi aux Ubambongo, au Sénégal, même aussi au Sénégal, Kanaki, au lien à journée, au lien à te, mais le comme motué ma casse na vie à motuga, puis manabamoy. Alors, de la manière dont tu vis, ils a grâce au Nzamba Salio. Pour toute la moto, le mon côté, pour celle on peut le lendemain de mon côté, pas ma tiba, oh, batiki mokili ya lelo, maintenant yo ta musuzu, le kokana gina bangote. Parole, oh, écho, et tant que c'est comme à des fois, le roi slogan, et comme à des fois, comme habitude, il y a qu'on bête, vous en appelez mon moi, et ça le cola, le roi, Yamaseki. Mais quand tu vis, na limina rappeler mutunelo komoko. Au moins, timbi téléphone en bamaboko. Voilà. Je ne sais pas, production, vous allez soit au vendre, soit au lali, soit aux arts, il y a au fou comme je ne sais pas ta position. Le lingue aux en la position comme ça, ils ont ensemble à battre lui, à pêcher ma caisse à cause de la némo aux aliments. Amen. Le lingue aux ma caisse au téléphone, le lingue aux autres téléphone aussi, ma téléphone m'a beaucoup némona. Ils ont la minute où bateau à jour autant qu'on lit à table. Qu'on lit à comme les problèmes. Qu'on ait attaqué ça là, petit besoin et comme les problèmes. Il faut pas timber dans ma boucle, pas que nous ça les noces. Donc cela veut dire que lorsque nous marchons, tant tout tambola katou la mukakato qui to sali noso, uzoni na ndako, uzona makasi na nzoto, uzona makasi ya kuluba, yaya, pesa kanza be merci. Ata soko obombi la ibelete, lobate le loba moko ya pamba. Zalata reconnaissant et pas nzambe yebisa ta nzambe merci pour pesa makasi, pour battre les choses pour na bomoi. Ata de maloba wana nzambe akomona sincérité na yo et puis akolema te na kobatela yo. Pamate zane belete mususu pe des amis mususu pe belé kutu. Ils prennent même beaucoup de temps de prier devant l'Éternel. Pour simplement adorer l'Éternel. Pour simplement dire merci à Dieu. Mais si peut-être le basan opportunité c'est parce que ngoluana ils étaient le corona bango. Mais ngai na yo nzamba pesi biso ngoluana. Ngai na yo nzamba pesi biso opportunité wana. Ya kozana makasi na nzoto. Ya kozana souffle de vie. Amen. Alors il faut seulement dire merci à Dieu. Pour toujours nzambe merci matondo mingi pour abattre libota appel sur makasi. Oh là là. Souffle de vie, c'est très important dans la vie de quelqu'un. Okoki kozwa mbongo, mais il kasi yeba que ceux qui peut mais elle susciter na kata vie comme ça. Mbongo wana ikoza suna tina morote. Mbongo wana ikoza suna tina morote. Lelo o soki nzamba bengio. Lelo o soki peut mamukia na kata nzoto na yo ekei. Yeba que tu vas changer totalement l'identité na yo. Okoza susu mutabo moite, mais okobenga ma ebembe, okobenga ma moei. Donc, l'identité na yo est complètement différente. C'est-à-dire, on a franchi, donc, on a à contact à mon côté na ngai, na cause à contact mon côté na yo. Tel degré, quand nzambe anzemi ko batela yo na poko lelo, appel sur makasi, yaya, zalaka reconnaissait pas nzambe, zalaka reconnaissant. Faut qu'on y ait barabolom na nzambe à tout moment, à tout moment. Et ça pour nzambe. Amen. Amen. Ok. On va juste exaucer pendant quelques minutes et puis pour que tous soient sur la carte, il y a prière. Pour que tous soient sur la carte, il y a prière. Je sais bien que na Bazako qu'on a très bien. J'espère que Bazako qu'on a malam. Alors, j'espère que vous avez vos téléphones na Maboko. On va lire ensemble Bissonyoso. On va lire nous tous. On est dans le livre de Josué chapitre 1er. On est dans le livre de Josué chapitre 1er. Et en tout cas, qui nous a verset 10. C'est pour cela que je dis que on va lire nous tous ensemble. Au nom de Jésus-Christ, nous lisons. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que
je te donne, que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tous les que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai donné à Moïse. Vous aurez vos territoires depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Haïtiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil du couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jure à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, et n'agisse pas fidèlement selon toute la foi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'attends de tourner ni à droite ni à gauche, afin que de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que cet livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car ton Dieu est avec toi. Amen. Dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre officiel aux officieux du peuple. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Ici, tozali kolobela par rapport il y a succession au Nzambe aponelaki liboso ya bana Israël. Ici, tozali kolobela succession au wapi Nzambe apesaki liboso ya bana Israël. Biso toyebi malamu comment esalamaki ete Moïse Nzambe abenga ye pour que Josué aille bana kolana. Si vous comprenez bien, dans le premier verset, Nzambe azali kosolola na Josué. D'abord, dans ce premier point, je peux dire que le passage qu'on vient de lire, c'est la conversation de Josué et l'Éternel. C'est-à-dire que Josué, en fait, c'est-à-dire que Dieu donnait des recommandations, d'autres recommandations à Josué par rapport à ce qu'il avait dit à Moïse. Il est l'Éternel. Il fait toutes choses à sa manière. Cela veut dire quoi? Lorsqu'il appelle quelqu'un, lorsqu'il il traite à traiter alliance toujours dans mutumoko pour que aille dans la marche moko songolo. Par là, je veux dire quoi? Mais chacun de nous a une alliance où Nzambe a traité naye, ou soit Nzambe a traité alliance na ba papa naye. Donc c'est-à-dire quoi? Après la mort de Moïse, Josué nde azwaki succession ya kokamba bana Israël. Cela veut dire que papa ya bana Israël nyonso na se mokili wana ekwaki Josué. Cela veut dire quoi? Dieu ne traite pas l'alliance avec tout le monde. Dieu n'appelle pas tout le monde à la fois. C'est pour cela qu'il est écrit c'est Dieu lui-même qui a dit ça. C'est-à-dire qu'il connaît pas aussi appeler tout le monde à la fois. Et il fait grâce à qui il veut, et puis Josué est mort. Enfin, Moïse est mort. C'est Josué maintenant a eu possession de Kukamba Bana Israël. Dans le verset, dans le deuxième verset, Nzambe azoebisa Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. C'est-à-dire quoi? Nzambe
Nzambe c'est la continuité de la promesse. Oh, wapi, asalaki et pas la bande d'Israël. Qui n'a reconnu Sabino, Namboka, oh, Zaliko, oh, Milikina miel et Zaliko Koya. Na oh, wapi, Sengalaki Nzambe, Sengali Asala. Moïse, Azalaki juste le mouton, Azalaki vision. Mais mouton, Asalaki peut continuer la vision, c'était aussi Josué. Par là, je vais dire quoi? Toko zaolenge tozali boye. Kasi Nzambe ye moko asalaka succession na ye. Nzambe ye moko ayebi nini aponaka batu na ye. Nzambe ye moko ayebi nini asalaka appel pour que asala a traité alliance na mutu moko boye. Bien nous devons faire une attention. Mutu wapi abengami epa na Nzambe, Nzambe akomisaka ye mutu ya bokeseni. Mutu wapi abengami epa na Nzambe, Nzambe atomisaka ye na autorité moko boye oyo eza différent na batu nyonso. Parce qu'il a reçu l'esprit supérieur au-dessus de tous les esprits. Dans le verset 3, il est écrit: tous les lieux foulera le plâtre de votre pied, je vous les donne comme je donnais à Moïse. Par là, je vais dire quoi? Je fais toujours la continuité. Il y a toujours que lorsque Dieu donne la vision, il ne vient pas pour abolir, mais il vient seulement pour faire la continuité de cette vision. Nzambe ayebisi na Josué. Bisika o nyonso matambe na bino ekoniata, yeba eke na kopesa na pesi bino na possession. Bisika oyo wapi bokotia makolo. Bisika oyo wapi ba matambe na bino ekoniata. Boyeba eteke bozui yango déjà. Tu vois l'intérêt de traiter l'alliance avec Dieu. L'intérêt de traiter l'alliance na Nzambe. Intérêt ya kobenga mipa na Nzambe ezalaka toujours différent na kobenga mayabatu ya mukili. Mutu akobenga na mutu akobenga yo bo signer contrat na papier. Bo signer na mutu contrat na papier. Mais azapi na possibilité ya kozwa papier na kati yango et puis ba trace bungi. Mais kasi Nzambe na biso, Nzambe na lola. Lorsque apesaka mutu, lorsque atretana na mutu alliance, ils ont été que pour que aboli yango, ils ont été que pour que annulé alliance basala dans basala kanamo. L'alliance que je suis en train de dire, Ozali muto wapi obengami a sauvé libota na yo. Je suis en train de parler ici prophétiquement par là pour dire, je suis en train de parler à quelqu'un qui est ici. On voit que Nzambe a bengé le kola Mosali, le kola Josué tope Moïse ya libota na ye. Wana ta nazali koloba nazali komona yondo zali Josué ya libota na yo. Mutu wapi Nzambe a bengi pour que asa la blanc, mutu wapi Nzambe a bengi pour que a sauvé libota. Laisse-moi te former déjà d'avance. Libota na yo ekobika na se ya ngolu ya glace pe ya pelle o Nzambe a benga yo. Laisse-moi déjà t'informer. Ce qui okobik à l'oboko ensemble, c'est parce que Nzambe a péché bilaka, ou wapi ekokufate jusqu'à ce que la promesse de Dieu va s'accomplir certainement dans ta vie. Bilaka o Nzambe asali na yo, bilaka o Nzambe asali na yo. Asali Nzambe o asali na lata, azali Nzambe o avant na se ya mokite mais kasi Nzambe o avant dans le lieu céleste. Il a dit à Josué, là où foulera le place de vos pieds, je vous le donne à possession. Je suis en train de dire à un Josué ce soir. Nazali kolobana Josué moko na poko lelo. Kobanda na butu na lelo. Bisika nyonso o wapi yo kotia makolo na yo, yeba eke bisika na epesa milio. Soki ezaki liboso makambo ebandaki kotambola te. Kasi c'est à cause de ta présence ce soir, Zambe a salarié Josué à kasa liboto na poko lelo. Je suis en train de parler na Josué moko na poko lelo. Bisika nyonso o wapi mabaladi et banaki pour régner, mais à cause de ta présence, c'est que tes malades wana etika na kasa liboto na yo.
batu bakondima ete osali alliance na moto mokite me kasi osali alliance na moto wapi Nzambe aponi. Écoutez dans les versets 5. Et comment il dit? Nul ne tiendra devant toi tel que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne devait pas craindre les gens de ce monde. Le Seigneur a dit comme Kobanga Batua Mokili. Zambe azali Zambe oyo atondisi biso na nguya. Lui-même azali koyebisa biso. Yemoko azali koyebisa biso ke eloko moko te ekotelemela bino tant que vous vivrez. Cela veut dire quoi? C'est pour cela au début j'ai insisté à ce qui concerne le souffle de vie. Tant que tu es en vie, tant que tu as la souffle de vie, tant que tu as Dieu en toi, il y a que eloko moko te ekotelemela yo lisusu na kobanga poko lelo. O nyonso ebandaki kosepose likolo na yo. O nyonso ebandaki konyokola bomoi na yo. Mais à cause de ta présence ce soir, eloko moko te ekotelemela yo tant que tu vivras. Tant que tu es en vie, tant que on a pema na bomoi, eloko moko te ekotelemela yo. Na lobi yango na poko lelo, na tinami epa na Yesu. Na tinami même pas Nzambe. Na autorité o Nzambe apesi ngai. Tika ke eloko nyonso esempozaka likolo na yo, tika ke eloko na etika yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Eloko nyonso wapi ezandaka na yo bili. Eloko wapi esulisaka yo poni na butu. Na ye na maloba na ngai te, kasi na ye kaka na maloba na Nzambe. Il est écrit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Cela veut dire quoi? Cette parole, elle est en train de lire. C'est Dieu lui-même qui s'est transformé à la parole. Amen. Si quelqu'un m'a dit, on a ta vie, on a comme on a reçu Christ. Amen. Amen. Il y a ma salle, na commission robo. Robo a couché à rater. Na commission mutu oyo ba kosimba te na kata na bangura na yo. Mutu nyonso akotelemela yo. Sekete akutana na Nzambe. Mutu nyonso akotana mutu nyonso akoya na esprit contraire na esprit bonzame na kata na yo. Sekete akutana na Nzambe na kombo na Yesu. Amen. Amen. Dans le verset 6, l'Éternel Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Lorsque Dieu parle, fortifie-toi et prends courage, cela veut dire quoi? L'Éternel Dieu savait que par rapport à la force humaine de Josué, Josué abanaki tansusu kondimate ke Nzambe akokomisa ye na baniveau moko lolenge atamaka na Moïse. Parce que lorsque Josué n'était pas serviteur de l'Éternel. Vous comprenez? Josué n'était pas serviteur de l'Éternel. Mais Josué était serviteur de Moïse. N'est-ce pas? Amen. Cela veut dire quoi? Il y avait d'autres choses que Josué faisait devant Josué. Peut-être que Josué croyait que lorsqu'il y aura la disparition de Moïse, il n'y aura plus personne que Dieu peut encore élever. Donc Josué était étonné de savoir que c'est Dieu lui-même qui l'appelle. C'est pour cela que Josué savait, Josué même s'étonnait pour savoir, Josué s'étonnait pour savoir que comment on peut le choisir. Tu vois le cœur, il a... Le cœur de Josué était déjà désespéré. Pour voir la disparition ou bien la mort de Moïse, il disait à lui que c'est fini pour lui. Mais l'Éternel qui a vu son cœur, il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Cette parole-là aussi, je viens de te dire ce soir, ma soeur, papa, maman, fortifie-toi et prends courage. Amen. Je suis en train de fortifier quelqu'un ce soir. Je suis en train de fortifier quelqu'un ce soir. Je suis en train de transmettre la force à quelqu'un ce soir. Toi qui as perdu l'espoir.
toi qui as perdu ce travail-là que tu travaillais. Yo mutu obusi musala oyo atuboneye kosala. Yo mutu okomisi ndaku na ekomi ndaku ya milelo. Yo mutu chaque année okufelaka. Okomi même kobanga kutu komitu na motuna année oyo nani mosusu akokufa. Cette année, je sais que et prends courage. L'Éternel est avec toi. Amen. Il n'y aura plus la mort encore dans ta famille. Il n'y aura plus encore la mort dans ta vie. Il n'y aura plus encore le choc dans tout ce que tu feras. Je viens te transmettre la parole que Dieu est en train de me dire ce soir. L'Éternel Dieu est en train de me dire, fortifie-toi et prends courage. Il n'y aura plus la mort dans ta famille. Je viens de transmettre les paroles que Dieu est en train de me dire ce soir. Fortifie-toi, prends courage, parce que tu ne souilleras jamais tant que tu es avec Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Je viens dire à quelqu'un, il n'y aura plus encore le chef de dans ta famille. Et là, quand on est dérangeant, quand je prends courage. Parce que d'ici la fin de cette année, il y aura la solution de tes problèmes. D'ici la fin de cette année, tu avais dit que le coin a dit sous à la sous tu te disais peut-être le coin Moussala ou Eza le sous-souté. Tu te disais le coin non qu'on a papa n'a inde qu'on a bakangi, c'est-à-dire que famille a écoute ça quand échec. Laisse-moi te fortifier, laisse-moi t'encourager. Et tu as une zambe oyo avec sa makasi oyo assisita kamutu explique na kati ya bina yo. Amen. Tu as une zambe assisito akomiso muta makasi ya likata libota na yo. Amen. Tu as une zambe akombola yo akomiso muta motuya na kati ya libota na yo. Amen. Tu as oza kumize zambe apesa yo valeur. Amen. Tu as oyo waki bakamona kio mutu ya pamba. Tu as une zambe akombolo kaka na kati wana. Amen. Bisika oyo na mboka oyo ezalaka négligé. Là où tu es dans le pays que tu es, soki bato bamona kokwamba tika tena pesa information oyo eza na nzambe oyo amona ko muta motuya Yehoshua Mashiach. Il est le Dieu qui donne la valeur. Il est un Dieu qui donne la force à son peuple. Amen. Je viens te donner la force. Amen. Je viens te fortifier. Amen. En sorte que la force de Dieu soit avec toi. Amen. Amen. En sorte que la force de Dieu vient avec toi. Amen. Afin que la force de Dieu ajoute encore à toi à la fidélité de l'Éternel. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir dans ma promesse. Dieu n'a pas repenti. Dieu n'a pas aussi transformé l'alliance qu'il a fait avec Josué. Amen. Je viens dire à quelqu'un ce soir. Je viens dire des mots de fortification à quelqu'un ce soir. Je parle à un homme qui a perdu l'espoir. Je parle à une maman qui a perdu l'espoir. Que toi tu dis qu'il n'y aura plus encore l'espoir dans tes enfants. Parmi tes enfants, moi, na oa dérange kawana. Moi, na oa amimona qui a za sous la valeur te. Nazali ko bisa na ndeko moka zali awawa. Tika ete nzambe apa na dona ko tombola na ye pour que akamisa bato. Amen. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, nzambe akotombola na kati kaka bisiko ezali. Nzambe akodepashe te akobana ba ko tombola bisiko ezali. Apesa valeur. En sorte que bato ne soit négligé kwa yo. Pamona ke nzambe asalaka. Amen. Amen. Rabashate. Il est le Dieu de toutes forces. Il a fait l'alliance avec Josué. Il a parlé de mots de fortification. Il a fortifié Josué. Il a encouragé Josué. Josué ne perd plus l'espoir. Josué, comme vous savez, c'est espoirté. Même aussi Moïse n'est plus là. Même aussi Moïse n'est pas là. Même aussi ton pasteur n'est pas là. Même aussi ton père n'est pas là. Même aussi ton mari n'est pas là. Même aussi ton mari n'est pas là. Même aussi ta femme n'est plus là. Mais je viens dire à quelqu'un, prends courage et fortifie-toi. Continue de s'aimer dans les là. Parce que tu es la pluie de Dieu. Tu es la force de l'Éternel. C'est ton Dieu qui est derrière toi et puis devant toi. C'est lui qui va te conduire jusqu'à ta destinée positive. Il a dit que j'ai formé des projets de bonheur. Non de malheur. C'est pour cela que je prie. C'est pour ça que je déclare. Tous tes projets négatifs, tout ce qui est le monde des ténèbres a planifié dans ta vie,
Je les rends nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Projet satanique. Tout ce que le diable a déclaré dans ta vie, je les rends nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. La vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas la vie que Dieu t'a promis. Mais je déclare et je décrète, entre dans la promesse de Dieu. Je prie et je décrète, entre dans la promesse de Dieu. Amen. Peut-être tes promesses dans Zambé et comme vie na kombo na Yesu. Amen. Amen. Il a dit que mon serviteur montera et il sera haut placé. Na bondeli na Zambé. Zambé a placé likolo banguno na yo. Zambé a placé liboso bandeko na yo nyonso. Zambé a tombola yo likolo biselo so salaka. Na musala oyo zali kosala bakolongola yo te. Kasi Nzambe akopesa yo promotion kaka na musala ozali Nzambe akotombola kaka na musala ozali wana. Nzambe akoleve yo promotion rebasa te. Nzambe azoyebisanga eza na bato Nzambe eza na bato Nzambe atolongo promotion. Je parle en de promotion. Nzambe akotombola bato na musala ozali. Tu avais même l'esprit de quitter là où tu travaillais. Puisque oh bande kosala. Tu avais même l'esprit de quitter. Nzambe ebisa kolungate reste là. C'est là où que Dieu va te lever. C'est là où que Dieu va encore te donner une nouvelle promotion. Zamba kotombola liboso na bato. Bato ba négligence. Zamba akotombola. Zamba akotombola yo. Pour faire face à Alex na motivé que azali Nzambe oyo asalaka. Amen. Liboso na yo. Oyo nyonso ekoya lokola monguni ya destine na yo. Tika ete Nzambe alongola mosika na yo na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Demo nyonso ya destine. Oyo nyonso abloka vi na yo. Tika ete bakweya na kombo na Yesu Kristo. À cause de cet appel, à cause de cette alliance que Dieu a fait avec toi, à cause de cette alliance que Dieu a fait avec Maman Anne, à cause de cette alliance que Dieu a fait avec le pasteur Chéribin, à cause de cette alliance que Dieu a fait avec le prophète Eric, na kombo na Yesu Kristo tika ete ekoma vi na yo na kombo na Yesu Kristo. Eloko nyonso likolo na yo tika ete Nzambe asepeleli na yo kobuka bamie wana. Dieu a dit, Nzambe alobi nini oyo etelemi liboso ya Zorobabel, ngomba nyonso etelemi liboso ya Zorobabel ekokweya epuis ekokoma aplani. Sika ete ngomba oyo etelemi na kati ya vi na yo ekweya na kombo na Yesu. Lelo nyonso oyo elemaka yo rebasa te. Lelo nyonso oyo ekomisaka yo par terre. Nzambe ezali Nzambe oyo okausaka pinzoli te me okausaka nde pinzoli. Nzambe kausa pinzoli mama oyo papa oyo na kombo na Yesu Kristo. Kausa pinzoli ya mama oyo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Kausa pinzoli ya papa oyo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Eloko nyonso epesaka mpasi, eloko nyonso ezongisaka ye na mosika na yo Nzambe oyebi mitema ya bato. Nzambe pesa bango eyano na bango na kombo na Yesu Kristo. En sorte que d'ici le fin du mois oyo Nzambe batémoigner loboko na yo na kombo na Yesu Kristo. Avec moi, commence maintenant à déclarer des mots. Commence maintenant à déclarer des choses. Makambo limomo na fait ya moi oyo. Makambo limomo na avant fait ya année oyo. Banda ko déclarer avec foi. Tombola mungongo na yo, tombola voix na yo. Banda ko déclarer na kombo na Yesu Kristo tobondeli. Alléluia. Yesu Kristo nyonso tomoni kati na esika Nzambe ezali kama merci Adonai, merci de tout puissant, merci de roi de roi. Nazo déclarer bikamo na ngai Adonai, nazo déclarer bikamo na libota na ngai, nazo déclarer bikamo na tolo na se, nazo déclarer bikamo na tolo na se, bana nyonso ya tolo na se ya monde entier
pitié, Seigneur. Bao batalela kayo balanda kayo nzambe. Yawe monisa bango bikamwa. Adonai pelisa mwinda na bomoi na bango. Adonai tomona nkembo na yo. Adonai to simba bolamu na yo na tolo na se. Adonai to palpe bolamu na yo na tolo na se. Bolamu na yo na tolo na se nzambe. Bolamu na yo na tolo na se limonisa. Na kombo na Yesu Kristo. Toche moteme pa na yo mpolo. Toche moteme pa na yo bikamwa. Toebete tokoyoka soni te. Bao nyonso batiaka moteme pa na yo mokonzi. Bayokisamaka soni te. Toche moteme pa na yo. Zambe tozobetela tolo. Zambe tochela motema. Zambe totalelaka. Zambe tolanda. Zambe tosalelaka. Toche moteme pa na yo. Toche moteme pa na yo mpolo. Tokoyokisama soni te. Toza na kondima. Loboko no eza likolo na biso. Loboko no eza likolo na biso. Ozotambola na biso nzambe. Na butu na likonzi na moto. Na moi na lipata na nkembo. Ozotambola na biso nzambe. Tobombami na se ya loboko na yo. Tosimbami na se ya loboko na yo. Nani yango akotungisa bomoi na biso? Nani yango akotelemisa bomoi na biso? Nani yango akolelisa bomoi na biso? Adonai yo nde nyonso. Yo nde nyonso. Adonai yo nde nyonso. Adonai yo nde nyonso na biso. Maranata yo nde nyonso na biso. Elonga basanti yo nde makasi. Yo nde tobetelaka tolo. Nzambe ya banzambe. Sois béni na journée ya lelo. Sois béni na soirée ya lelo. Sois béni na mokolo ya lelo. Sois béni na liloba ya lelo. Liloba ezokwea na mabele malamu Yesu. Merci Saint-Esprit. Esheki na tolo na se ozesikate. Esheki na tolo na se ozesikate. Adonai na bunzambe na yo. Adonai na bunzambe na yo. Adonai na bunzambe na yo. Maranatha na bunzambe na yo. Likonza bakonzi na bunzambe na yo. Le tout-puissant na bunzambe na yo. Le roi des rois na bunzambe na yo. Maranatha na bunzambe na yo. Oza nzambe. Oza elunga. Oza likambo. Oza mokonzi. Sois béni le roi des rois. Alléluia. Depuis que j'en ai vu ça, le beaucoup dans ça, le beaucoup. Depuis qu'on malade des années, je suis convaincu de prier pour les gens qui ne se sentent pas bien. Même aussi, dans beaucoup d'agents, quand on a TikTok, depuis qu'on a senti que santé veut déranger, puis qu'on passe les amis douleurs les amis. Je prends des gens, ou même des bandes, nous mettons ça nos passes, nous mettons ça nos passes, nous mettons ça nos passes. Ça, le beau, comme tu dis, les hommes, intéressant. Quand le beau, comme tu dis, on va passer, tous les gens qui ont des bandes. Le Dieu des esprits, le maître de tout esprit, le Dieu de cette groupe d'intercession Tolonacé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es un Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Tu es un Dieu qui vient avec le secours à son temps réel. Je prie, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous avais dit, nous tout mon côté, Aya Liboso na Yope, Azonolenga Aya. Seigneur, tous ceux qui ont des mal, tous ceux qui ont des malaises plutôt, tous ceux qui ont des bas-ventre, tous ceux qui souffrent, Seigneur, ce soir, je lève ma main.
Je lève ma main, Seigneur. Nassé Angolu autorité au Pesabiso. Je prie en qualité de ton serviteur. Je déclare au nom de Jésus-Christ, malade éthique bangona kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu. Notre malade banaki pour régner. Na poko na lelo. Qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Au nom de Qu'il soit Jésus. guéri au nom de Jésus-Christ. Au nom de Je Jésus. déclare la guérison. Je déclare la guérison. Comme Pierre et Jean, ils ont dit qu'on n'a pas l'or ni l'argent, mais on n'a que Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois guéri. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois guéri. Amen. Que tu te sors de maladie. Je déclare que tu sois guéri. Amen. Je déclare que tu sois guéri. Amen. Je déclare que tu sois guéri. Allez, Amen. guéri. Guéri au nom de Jésus-Christ. Avec l'autorité que Dieu nous a conférée ce soir. Je jette cette autorité. Je jette cette autorité. À l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. À l'instant même, 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 la guérison, la guérison, la guérison. Je déclare que des choses s'opèrent. Je déclare que des choses s'opèrent. Là où tu souffres, je déclare que la guérison soit manifestée. Remassate. Tous les bas-ventres, je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Tous les bas-ventres, je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Tous les maux de tête, je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Tous les rhumatismes, je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Tous les rhumatismes, je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Toutes les maladies de l'estomac, je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Je le déclare avec la conviction du cœur. Je le déclare avec la conviction que Dieu nous a conférée. Que la guérison s'opère maintenant. Que Dieu te touche. Que Dieu vous 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 touche. 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 Au nom de Jésus. Touche-nous, Au nom de Jésus-Christ. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, Merci le Seigneur. Dieu des esprits des prophètes. Touche-nous, Pour la Seigneur. guérison que tu as opérée. Alléluia. Nayebi que nous allons dire. Bandeko na mboka différente. Le aussi nous bango tsike que le biko na est palpable. Na kombo na Jésus Christ avec la foi. Pesa Nzambe merci. Pesa Nzambe merci pour yango. Pesa Nzambe merci. Pesa Nzambe merci pour la guérison. Pesa Nzambe merci pour la guérison. Merci parce que tu nous as touchés. Merci parce que tu nous as guéris. Merci Saint-Esprit. Merci, 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 merci. Merci Jésus. Merci, 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 merci. Merci Saint-Esprit. Merci, 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 merci. Merci l'Esprit de Dieu. Merci, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Merci Adonai. Merci les Tout-Puissants. Merci les rois des rois. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci, merci pour tout ça. Merci, merci, merci Adonai. Merci pour tout Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Alléluia. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Oui, bien aimé, tous au monde de la Sikoyo. Ozopesa Nzambe merci pour la guérison et ozokamba motei na biso pasteur Amos na maboko Nzambe bisika matei ebimi bisika énergie spirituelle ebimi ke Nzambe alola azomisa susu ya mingi kati na ye nde tobonde na kombo na Yesu. Alléluia. Merci papa te kotika mosali na yo papa Amos na maboko na yo. Adonai merci pour la maloba webini kati na yo utiliser Seigneur pour moto bakorese biso kolo na pokate na kombo te na journée lelo yango te kopwa molo tolobi oza mokonzi. Merci pour la maloba malamu kolo otindeli biso na nzela mosali na yo maloba ekopesa kimia na mitema ekopesa espoir maloba ekobakisela biso nkolo oyo tobungisaki oyo tobosanaki oyo tozalaki nyora nango maloba ekobakisela
biso na kombo na Yesu. Merci Saint-Esprit, merci mon Jésus, merci Jésus. Merci le roi des rois, le tout-puissant, la main cachée. Merci Jésus, merci. Merci Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus-Christ que nous avons. Merci Jésus. Merci Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci. tosisi priye na biso sika tozwambi biso tozuka loboko na biso mobali otie na motu na yo tozobondela nzambe loboko na mobali na motu na yo ozongisi kaka na amen. Nabondeli nzambe masiya le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Merci pour cette opportunité, Seigneur, que tu as accordé, Seigneur, afin que tu coûtes ensemble na boutu à l'élo, Seigneur. Nabondeli au Père pour la nisama maloba mosel na yo nzambe. Et loko moko te ekotelemela mwana nyonso tu ya tolo na se dans le monde pendant deux derniers mois oyo aussi là otokuta na mois année ya sika nyonso tu oyo baplasaki liboso na yo bapréparatif nyonso basalaki na mabota na biso bapréparatif nyonso basalaki mpo yo kufa mpo yo olela chaque année olelaka surtout na fin de l'année nde yo olelaka yo perdaka mbongo na kombo na Yesu Masiya. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est cette année et que ça la matin na kombo na Yesu. Yo oza genre de race ya batu o balaka papa te. Oza race divine, oza fille fils d'Abraham. Tikate ni pambo ni o Nzambe alaka pona yo ta éternité. Et s'accomplir dans la vie na yo au nom de Jésus-Christ. Oh, nyonso kotema liboso na yo akokuya. Bibebi singai, il viendra à gauche, Bibi à votre côté, et ils tomberont, et vous ne serez jamais atteints. Oh, nyonso koluka yo, okoluka bana yo, okoluka misana yo, bangone bakokuya au nom puissant de Jésus-Christ. Nyonso yo kosala na vie na yo, yangone kopangwama, yo za longi, on a race à vainqueur, on a race à longi, on a sikoyo, pendant que Matanikolo, la Bible déclare, voici mon serviteur prospérera, s'élèvera, il sera très haut placé. Maloma wana lelo ezande vina yo ezande ya yo profesi wana elanda nzoto na yo na kombo na Yesu sika kutama na yo yango ekopesa na yo na boneli nzambe apesa un esprit supérieur partout où kutama na yo epesa na yo baprojet yo ozo sala ekosimba nom de Jésus-Christ nyonso baseka yo lobi lelo bakometela maboko lobi bakometela maboko lobi bakometela maboko bango baimiliaki yo bango lobi bakozala emilie yo kotombwama bisika oyo basekaki yo baemiliaki yo nde bisika nzambe ozokana kotelemisa yo avant fin de l'année oyo pambwama au nom de Jésus pambwama au nom de Jésus libala na yo ekopambwama ekosalama baprojet na kosala ekopambwama au nom de Jésus-Christ nyonso kosimba ekopambwama na tie multiplication à ma beaucoup au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, le Dieu de mon apostolat, le Dieu de ma vocation. Ça me fait la moulette. Oh, ya yé fona yo, apambola yo, atakona yo, ça me atakona yo, ça me atakona yo, atakona victoire, atakona protection, atakona élévation. Le roi pour c'est Tabutu Nikolo, Osabutu est solitaire, Osabutu est seko, Osana race de vainqueur, Osana race de vainqueur, Osana race de vainqueur, Papa Subia Yambo, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Zambia Tolonase,
au moment des techniques n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les gens passent, les institutions passent, mais la seule personne qui ne passe pas, c'est toi, Jésus-Christ. Tellement la vie de Komoko. Na l'oni la vie de Komoko. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, tu peux Dieu merci. Tu m'as qui n'a un zambi. Le Alpha, Emmanuel, Omega, Fils d'Abisso. Tu peux Dieu merci. Na boutia le zambi. Tu peux Dieu merci parce que on boutia le message boutia le. Et le c'est bien Komoko. Baloba boutia le. Et guérir de Komoko. Baloba boutia le. Et nous on a un diable. Merci, merci. Gloire à toi, Seigneur, pour le miracle. Gloire à toi, Seigneur. Parce que tu as accompli de bonnes choses. Parce que tu as délivré. Parce que tu as libéré. Le Tout-Puissant, pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est mon berger ensemble. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans la santé de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car l'Éternel est avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouïes ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et tu le dis 3 fois Amen ensemble. Amen. 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 Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le roi des rois, celui qui vit au siècle des siècles. Le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Merci Nzamba Pambolayo. Yaya, communiquer dans Gazalibo. Je sais que aux arabes engagement d'occupation ébélé Moussala tout consort. Mais comme beau santé, même la Bible comment mis parce que Nzambe ba Nzambe quand attend ba fête c'est des problèmes ya quand ba kufaka. Même Jean Baptiste kufaka pour la problème pour la fête plutôt. Donc sauter les ma prière de konanga na linga na zo linga te yo lela na linga te obenga zo pasteur tana na kufeli tana ba yibinga mbungu tana beli tana ba tuti de konanga famille nanga na linga ngote na vie na yo yango telema bien aimé tout le monde est là tolala mingi Clarisse Love maman Clarisse tolala mingi maman Francis ancien Carlos pasteur Amos tolala mingi totelema la prière maman Cora totelema na mabondeli c'est pas la prière que tolonga ba biso ba oyo tozaka na eloko moko ka totikana na vie tozaka Yesu surtout luki Yesu te momolo abonani Nzambe yo pe otelema na biso pendant 2 mois au etikali soit 1 mois demi parce que l'autre déjà dans 3 jours si je ne me trompe pas la limite aux ala vraiment actif na prière. Tout le monde de la hauteur, s'il te plaît, parce que si on a un hôpital, nous on comprend de porter sa prière. Mais nous comprenons de porter sa prière. Nous qui on a une hôpitalité, vous avez souvent dans été même bien embêté. Mais ça là tout le monde lobby. La bonne lieu, c'est là tout le monde hôpital. Autant de malade de malade. On comprend les secours valeurs qui vont monter dans la souffle de viens embêter sur. La suite nous avons longi. Mais tellement de sous-sous, tellement nous allons Josué ya libota na yo yendo zo longisa libota na yo yendo Nzambe osola na yo yendo Nzambe traiter alliance na yo alors telema Nzambe ozanga te ko pambola yo na bandeko na biso ya TikTok zo na biso c'est la voix du pasteur Chérubin nous allons na tour na C chaque lundi chaque mercredi chaque vendredi à partir il y a 22h30. Ça va pas mon abino, ils ont la RO et mon boss en a gâté. Au Kanisi, au premier amour, quelque part pour boss en a monté. Cet espace Sungayo, lundi, mercredi, vendredi, des abats jour d'abisso, il y a le sambo, la mission d'intercession, tout le monde dans le monde. Zambe à Pambola Bisso.
Tu as communiqué moi moké, mais ancien Carlos, tu as été Angola, de à couper sa mission communiqué moké, pour maintenant parce qu'avant bima tout ça la comme la coutume na biso tout ça la avant tout bima on se présenter que le bisca oyozali donc bima ancien Carlos, à vous la parole. Le shalom libota na bana na nzambe. Shalom. Communiquer liboso na ngela kupeta biso, communiquer liboso na ngela kupeta biso, eza koloba ke Yesu alingi biso mingi. Amen. 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 Communiquer ya mibale ezali tozawa na Angola kala mingi te ifoto banda misala oyo nkolo atia biso na mitema pe apesa biso responsabilité. Yango wana toza na bosenga ya lisungi na biso nyonso ezala sur le plan spirituel tozosala te mpona kosambela pour que misala ebanda bien sur le plan matériel sur le plan financier toza ke na besoin ya lisungi na yo soki oza na lisungi moko sur le plan matériel mwa appareil mwa kiti mwa nini olingi opesa biso contacter mama Jeanne Masamba akoyebi biso ndeni okosala pour que ekomela biso la même chose mpona possibilité soki oza na soutien financier olingi otindela biso contacter kaka ye akoyebisa biso akoyebisa yo canal nini okoutilize pour que lisungi wana ekomela biso na Angola wana nde tokomike tozalaki na yango mpona butu ya lelo nzambe apambola biso nyonso. Amen. Amen. Merci mokambi na ngai nzambe apambola yo wana za papa ancien ya mission tolo na se ya Angola donc toza na ye awa et misala nyonso nde tozosala toza na ye na préféré ki ye apesa communiqué wana parce que ye naza na organisation makasi mpona makambo oyo etali bisika oyo tozwi mpe ya mosala ya nzambe ye aza vraiment angolais wana kaka lingala azoloba so abandi portugais awa na ngambo nayokaka te makambo so alobaka donc toza na ye mpenza awa c'est mon papa. Merci beaucoup Mama Tolo. Rien à dire, papa. Ok. Zamba Pambola Bisso, tout se présenter et puis surtout se déconnecter, tout se présenter, tout se présenter, dès qu'il y a des choses ici, tout se présenter et puis tout se déconnecter. Na Bisso, tout va tout coûter vendredi. Pasteur Chéribin, tout naissé Angola, Congo, Paris, Pasteur Chéribin, Angola, Luanda. Sœur Chancel, vous se présenter. le Ah, Sœur Chancel, ma fille, que Dieu te bénisse. Tout naissé, wapi? aux États-Unis. Ah, aux États-Unis. Que Dieu te bénisse, ma fille. Merci, papa. Tout se présenter. Bonsoir, chère Clarisse, la France, tout le monde, la France. Ah, maman Torasé en France. Yambala. Zamba Pambola yo. Yambala. Kozanga te vendredi. Ah, Zamba Pambola yo. Amen, ma sœur. Bonne soirée à tous. Merci, à vous autant. Merci. Tout se présenter. Papa Carlos na Luanda, Angola. Amen, Papa Carlos na Luanda, Angola. Notre ancien communautaire Zaka na ligne. Merci, Papa. Tout se présenter. Bonsoir, papa. Sœur Fifi na Braza. Ah, ya Fifi. Fille-moi. Ya Fifi. Que Dieu te bénisse. Zama Papa, ya Fifi. Merci. Merci beaucoup. Tout se présenter. Ok. Merci. Bonsoir, chère Clarisse. Chère Clarisse, on a là. Kin RDC. Kinshasa. Chère Clarisse, mon père, tout na Kinshasa. Tout ça, ma sona yo, ngai yo, ancien, maman Masamba. Après, ma sœur. Merci. Ma sœur, petite sœur. Je précise, hein, les capacités. Ça m'a pas moulé. Merci. Ok.
Dieu qui fait tout. Tout s'est présenté. Dieu qui peut tout, on doit l'aller. Pasteur Amos, que Dieu te bénisse. On a été tellement bénis ce soir à travers la parole de Dieu. Maman, que l'Éternel te bénisse. Tout ça, ma sonayo, dès que tu as awa, tu as benga, na yo pe en coulisses kola la te. Papa liloba suka pona bata TikTok na kata bango. Na TikTok. Nzambe apambola bandeko na biso nyonso na TikTok, kolo amona bino, bozali lipamboli makasi pona biso, toyi soutien makasi pona biso, Nzambe apambola bino bisika bozali. 100 personnes. Maman akopesa bino numéro na ye pona soutien na bino moyen moyen finance boko soutenir musala to na se oya tutisami na bolingo ya Yesu Masiya lokola mpaka tiko loba notre ancien bo contacter mama Nzambe kozanga te kopambola yo na soutien na yo lokola kanisaki tabita mokolo oyo azwaka problème akufaki akoza misala malamu wana kosala Nzambe akanisaki ye tika ete Nzambe apambola bino mpe na fidélité na bino bolamo Nzambe lokalize bino kolakisa maparole ya putu ya lelo bisika wapi bokotia makona na bino epesa na bino bozali bato azomema libota na bino vers la bénédiction parce que bino ne oyo Nzambe azotraité alliance na bino oza bajosie ya mabota na bino bolamo Nzambe elanda bino na kombo na Yesu amen mutu malamu na Yesu Masiya Amen. Amen.